La télévision va bien peu présent masumu basali ba calcul batala que non soki mbongo etikala ki seke ba kozongisa donc soki mbongo etikala ki te ou bien mbongo soki kokaki te et sali ke ba biloko mo ba effort mo salami pour que makambo le kanenge za seke ba douana ne faut pas pesa siko Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Dina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers votre moment spécial d'œil obsèque ya papa Nabiso Mundweri, Lobi Boebi Kezalaki, Kor Ebimaki. Et aujourd'hui, samedi, eza jour et enterrement. Toza déjà, n'esplanade et afikine, bomoni barti se baza, population P Azali. Là, je dis déjà, grand merci Naba Onyo Sobaza, scotché et cimenté. Là, je salue les boss Sibou Mutombo. Et aussi à toi, mon vieux Adrisha Motomètre, Bebazi Beba Motomoko bien Makasi. Merci aussi à toi, Eldu Jengombo, le manager international. Merci Naba Onyo Sobalingaka Junior Mowabu. Je vous laisse de suivre l'événement et retrouvons-nous après. Alors, topé sa dote au kilo, to respect.
pendant le tournage des douleurs et bandaketi nandenge akekufa. Donc aza modèle ya komona que ce qui est poto bakobenga pona kolela na biso ezali esengo ya trop ngana kosenga na bande kwa poto que vraiment basunga parce que pasi autozion o biso toleli Mundweri et aussi la biso mercredi jeudi mais les enfants ya Mundweri batikali moi si ya Mundweri atikali pasi eza makasi na libota o etikali otomona tokosenga poto ngana o remercier na bato ba edenga pona tezi na ngandenga kufaki le 1er janvier bato oyo ba edakinga lelo nzambe asunga pour que libota ya Mundweri ekoka ko se retrouver bana Mundweri bawa ko se retrouver nzambe a soutenir bango vraiment ekozala esengo mingi pona biso nzambe sunga famille papa nanga aleli Balmi, les bons samaritains s'il vous plaît. Bandeko soki babengi bino osala na lombango po soki basote bino singa mwana na yo singomba ukanisi singa lisusu lisala ngomba mawa le groupe sans souci, la délégation est bien conduite par Omar. Merci. Ça c'est le groupe cher à notre vieux, le président sans souci, Mokili Mobimba, l'international d'heureuse mémoire, qui aujourd'hui est dirigé par Poudre de Chasse. Pas de bac collection, apprêtez-vous déjà. Évangéliste Bazate.
nation, y compris le Panama est sauvé, y compris la vie est sauvée. Le président est lobé, le président est lobé, le président Sakala, le président Sakala, maman Mitodo, voilà. Et maintenant, tant que biso tozwa occasion ya kuya pembeni na ye et surtout babiso basundia tawo tozwa ki chance moko boye netinga bavie bamasta banani balinga nga deya à partir ya ba théâtre na biso na Kinshasa na télé yango tango na yaki vers bango na nenga nzonzi bayamba nga na facilité quoi. S'il vous plaît, Jocelyn. Bayanga la télévision babengi pe président Masumu basali bakalikile batala ke non soki mbongo etikalaki seke bakozongisa donc soki mbongo etikalaki te ou bien mbongo soki ekokaki te esali ke babiloko moko baeffort moko esalami pour ke makambo eleka ndenge eza seke bato wana nde fo bapesa sikoyo. Mwa liloba nini okoloba po président Mundweri atiki mwasi na bana liloba nini okoloba po na famille ya président Mundweri? Nzambe asunga liwaya ezakele ko esengo te donc séparation du corps oyo esalami ya bato mutu bozalaki na ye lelo aza te ezalaka toujours pasi tokosenga toujours na Nzambe asimba libota liwaya ya kulutu eséparé famille te surtout bana na biso batikali tokosenga Nzambe asoutenir bango Nzambe pena asoutenir bango de façon que bazala bomoko toujours bakola bien bana na biso batikali mike quoi. Merci beaucoup. Merci. Ebiteke kolunga juni do. Susi na ko ngutu kutedo na ko kingute vraiment. Sikonde basolo baba artiste bolie mbongo ya matanga. Je ne sais pas wana vraiment na yebite makambwana. Ngana yende matanga na yete o ya lie mbongo. O ya lie ni do makambwana vraiment kela yana. Merci artiste. Bonjour. Maison finale des enfants. Cher défunt Papa Vikasunda Mundweri, c'est avec une vive émotion que nous avons appris votre tragique disparition. Si d'aucuns de nous, tes enfants, ne peuvent retenir cela en main. Votre disparition constitue une perte à jamais irremplaçable dans nos cœurs. Vous étiez une père tendre comme Dieu le créateur des cieux et de la terre, une éducateur de tous les enfants du monde en général et de notre chère famille en particulier. Vous étiez une pacificateur. Votre talent en tant qu'un artiste comédien a valorisé à l'échelle tant nationale que l'internationale et notre famille. Par ailleurs, vos œuvres artistiques immortalisant votre présence dans toutes les générations. Vos bienfaits restent à jamais gravés dans nos cœurs. Nous, tes enfants, te disons avec beaucoup de tristesse, forever Papa Vikasunda Mundweri. Merci, je vous remercie. On applaudit très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était là le message poignant des enfants Mundweri, des enfants Roger Vika, à l'occasion de la disparition de leur papa. Mais le groupe Lisboy original continue. Nous osons croire que la collaboration va continuer avec Antenne A, la chaîne de référence. Et surtout, Président, car il y a Lisboy original, basé la cérémonie, on va vous remettre pouvoir et pas à vieux Kaou. Voilà. J'espère que ça la nécropole. Ok. Il y a groupe. Voilà. Voilà, parce que désormais c'est lui qui va rester comme président. Alors,
Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo.